na comment tambola kana sous-vêtement maman na manzaka na saki do saki ekitate po amona ngote ko règle pour na ko zwango et comment est-ce qu'on faut na zela temps ya règle ba pesinga accès ba bizela temps règle ba tie sous-vêtement ba ju sete ba tie na sous-vêtement maman ba bina ko makombo na yi na komi Élysée ba bi effacé na effacé na pesa kana moi c'est moko 66 000 do 20 000 30 000 pété do elembo na biso do na pesa ka elembo na biso po ici ba bamba kingango na oui. Voilà encore une fois un grand merci à vous tous qui êtes branchés sur cette chaîne de VM Daniel TV officielle. Vraiment, Sabino, cher de poules, les cas qui ont une émission de ça qui est le boss nabi tout qu'on a la chemise parce que Pasteur John Moussese azobi misa ba vérité. Akenda ko lukane kaka azara kuluna, akyo lukane ka akisi. Ndeza akamwala me ba ke olise kindoki. Yaya keba. Tikala yoka ba témoignage. Yoka ndeni nzamba osala makambo. Wana émission wana to takoleka ezaki plus ba lumière après to eto côté encore en profondeur. Pasteur Moussese, bonjour. Bonjour mon papa. Bonne santé. Oui, santé vraiment très bien. OK, aujourd'hui avocat ba ton cimetière ya Kitambo lobi hein. Aujourd'hui avocat na nguba. Esuka kine. Oui, tant on a joué, tant on a kundi nguba wana 3 jours après na keko pikolango. Na kena ngona temple ba bisinga na lia. Parce que tant on a lié na sentir na komi mutu mosusu na komi kwa munene na komi kwa mokonzi na komi na suko batu différent 2 jours après na komi na moni suko papa wana aye pe na ndenge ya mutu mais batu ba monete donc esika nyonso na zalaki na ye oui donc partout on est au na papa wana oui. Même problème yé. So que za makamba ko samba. Abimi na bomoto boy. Ato za na raison. Faut ba mela yango. Oui. Faut ba mela yango. Faut na gagner procès wana. Pour ngaza na kati ya système. Ndeni ngawa na perdre. Jamais. Donc yango moni juge malamu za kanzambe. Donc ono sto salaka. E futa mwana wanga awa. Pour les na suki wapi bandeko yango moni tango avocat yepe il faut mela kama makila donc il faut abana ko mela mingi makila ya ba bébé donc abana ezaki au moins na tongo boye faut na les provisions il y a chaque mois il faut na boma 37 bébés. 37 bébés. Oui. Par mois. Oui. Na wana so ba bébé wana maternité. Na hôpital. Oui. Au moins ndenge zala ke au côté na maternité na délégation. Mais délégation ba démon. OK. Sukoyo ba ko yemba pe kaka nzembu na nga wana. Papa yenda. Wow. Po nzembu na nga na zaki nango préféré yango na. OK. Papa yenza lesili. Sukoyo bébé nini okozwa. Pour bébé non ça bébé bazwa kate. Izana ba maman mususu azaki na zem aselaki action de grâce na zem mwana na ye atelaki e offrande c'est que ko simbete ko koma ono mona bébé anazo azo briller au moni ndengi prince makadam na moi au moni ndengi sala kamba moto wana oui ba bébé wana ya nzambe so zo talika bazo sala bongo c'est que o ko simbate. Allez, il faut banda ko pona ko bandi ko solina médecin ou azali chargé ya sali wana solina ye na obibisa supposons 12 bébés hein donc ko ngana sombi ko na kati wana moto azana misu azana kati kiri ko na wana sala biloko na mingi na hôpital général pour hôpital général et comme kana ba haute dimension. So comment déjà hôpital est comme général, hein? Les comme haute dimension. Il y a le rôle de major, hein? A commis colonel, a commis général, donc a commis haute dimension. C'est comme ça. Donc rouge. Donc maquilla. Donc c'est comme ça. Et après
Oui, bon, nga premier nanga ezaki mbongo. Nga souci nanga objectif nanga ezaki nde mbongo. Mais ekiri wana ezaki nango na bana ko yebisa bango bazela. Makambo ezokende bien. Mais na bana ko expliquer bango nga bien en tout cas kutango na ke en tout cas ezana ba profondeur moka makasi. Donc il faut patienter do makambo ezosimba. Allez baki ko senga ngai mwasi na ngai. Mwasi na ngai. Kako wana oyo mami watamona ki wana. Donc maman abilo. Mwasi na nga. OK, ouais. Mama ba ko senga na sima. Ba baki na banda na mwasi po mami watazana besoin banda te. Mami atazana besoin banda te. En plus mbongo donc il faut ya kende pour mouvement za la malamu. Po mami wata remplacer na zananga célibat. OK. Hein? Na bala sima. Mais na zana no célibat pour na travailler na nombre bateau ba senga kinga ba jeune fille pour ezala ki na monter moko ba senga kinga ba jeune fille pour mami watazaki na besoin ba servante pour ye lokola kwa yoko talibala bango ouais wow donc ce ko tango et salami bongo et ko sala ke na ju sous-vêtement mama ya mwasi na ngai bon ce ko pona ko zomanzaka na ye ko senga ngo boye ezalaki bien te ce qu'on a memie na ninga amour ngana vie lelo fo osangana no soin na manzaka donc ya asalinga soin ya motema malamu suko tango asilisi ngape suko na yebisi ye tianga pe na kato manzaka suko nzoka ngana zo sale manzaka na intérêt donc na yeko zo manzaka na ye na suki na sali pe bongo na yeko za suki na stratégique ya bolingo ya kuluka donc basenga ki oye et déranger ki ote o ki mo passe à moi oui et déranger nga bon et comment qui pression hein et puis ça na nyonga moto hein et ça na ba nyonga moto zwaka et ça na ngwe belé mais moto nga to pression te o za à l'aise mais ça na moto ozwi nyongo ya moto eza mokie momoni pena pression eleki to moni kaka na sala tu na futa ce qu'on a monaki pression elekaki esengeka na pesa ye po mami watabana ko tsanga pression ngana lingite mwasi no wana ngana ko koza na banete soit soki ozo résister ngamoko na boma ye ce qu'on a monaki ye moko boma ye e ko pesa mabe ce ko baye ko pesa ngai position nini na pesa biloko wana baye ko déléguer démon moko na douche potango akende sokola démon na bete nzete soko remarquer bato bakufa mingi wow ouais bato bakufa mingi na douche donc ba déléguer déjà démon mais soko maman zaki na fille de prière au moins esika na ngena bela liboma yango wana na ju sous-vêtement na ju manzaka na ju suki na ke nango babote na c'est la règle ce que règle pour na kozwango et comment est-ce qu'on faut na zela temps ya règle ba pesinga accès ba bizela temps règle na comment tambola kana sous-vêtement mama na manzaka na saki do saki ekitate po amona ngote ce qu'on a comment ko kima ya na zo vanda sona ndako te po ngana zela ka temps règle ce qu'on a comment ko tuna ka ye ndenge nini ba période na yo échanger donc nazo tuna ngo na intérêt pour na zaki na besoin nango omoni bible zo loba yeso zo azo ba ekola lobi bokende botala mwana nanga bakangi singa hein bofongola mais si ba tuni bino mukolo na ye waouh tala obi diable a volé vraiment yango moni nzamba binge père de mensonge yango bible zo loba na Jean 10 hein oui ouais do ayebi bongo suko tango na sali bongo na zalaki ta règle suko yazo mona ka bolingo mokolo pe koki ayebi singa ngalobi OK mais na motema na ngai na yebi ke na osala opération pona bomaye mama bana e bongo soki mama bana hein nazo pesa ye
sans c'est-à-dire sans kobanga et bongo yo motalibanda soki yesu alobaki ngai nzete ya mobesu bakosala ngai ndengo et bongo bino banzita okauka c'est que ayebaki yango moni mutu foko zala na nzambe utango na kena biloko wana bazui bapesaki biso danse hein omonaka bakachere parce que na badanse moko bazobina danse moko ya ye moko ezoyebana ta position te yo soko bina yango ekosimba te donc ye nde fois bina yango po esimba soko na banda eko nazobina mpenza do nazobina boye soko fo bina 200 fois 200 fois oui motoki aya fo toka donc il faut bina 200 fois na bini bongo après balobi na yemba nzembo wana mingi banzembo wana okango na église moko na otanga kombo nango nanu te tokotanga kombo nango nsima donc ezalaka lokwa chant moko mystique lo chant wana soko tozo invoke baesprit mpo tobimisa esprit ya mwasi na ngai tobimisa esprit na ye po todélégué déjà esprit na douche kota avanda boye akosentir chaleur na nzoto il faut kaka kende kosokola me nga naza na nga kuna na ndako te soko ntango bakobete nzete akufi kuna koto bazwi bakobenga na bango kaka moye mpenza famille esuspecte ngeke ezala te donc ntango na bini toyembi toinvoke esprit ya mwasi na nge ye nango nazomona mpe ye yeyo mais bomoto naotala mpenza ke lelo mwasi na nga akokufa paster moko ya église moko mpe kaka na kotanga kombo yango nsima siko mama bandaki kozala mingi na paster yango paster yango so aye na ndako na bana osepela te na moment oyo ngai nazo kosala baopération omoni ka bavisite yango un homme de Dieu fo ayeba mpenza brebi na ye alali ndenge nini alamuki ndenge nini nzoka paster akesala suivi na moment na yakesala suivi babandi priere bazo omoni maboko na biso ezalaka na banzela te bon so otali banzela yango okoyebala yango position te mais nzoka nde banzela oyo ezali bakake soko otali mbula so ezoya omoni bakake oyo ezaka waw so mpenza oconcentre yango so oconcentre yango omona mpenza waw ndomona maboko wana ekomaka waw ekomaka bakake mpenza do baomeka te soko ntango paster wana akoti na ndako bon biso tomoni esprit ya mama me nzoka nde kuna paster wana ayaki ezalaki 11h soko ntango mama yambi paster wana babandi priere te nzoka nde kuna bango bayosala priere koto biso basengaki na sete numero ya suka batie sous-vêtement bazwi sete batie na sous-vêtement ya mama babi nakoma kombo na ye nakomi Élysée babi efase na efase donc azalaki na mokili nasali nini nalongoli ye ale babengi kama demo moko boye babengaki kisimbi azalaka tala teti awa demo wana ye na marteau ya monene donc abeta na sete wana po mama kota na donc mwasi na nga do sai tokotise mabele wi po bazalaki ne besoin tala soko oza na nzambe bible lobi il te fera la guerre papa babeta sete babeta marteau na sete pa do yango moni eloko na so eza nango ya yo te atoki luka ngo kozwa nango mpe te mpo natikala mpe kozwa pata mbongo yango te babeti marteau na sete nanga na bato tozalaki wana toyoki lokola
kake na kati ya temple wana kake moko extraordinaire temaki topanzanaki oyebi kake ya nzambe eza kake ya baloyengi oyo te ya bakansonda wana te kake ya nzambe avec pouvoir et supériorité topanzani esalaki ke bapesanga punition napesa 77 jeunes filles. 77. Oui. On est remplacé moi. Oui. En tout cas, et dérangeaki ngai batombokaki makasi napesa 77 jeunes filles nakozwela bango wapi nde troisième opération ya Bitabe nakende somba siko Bitabe Sinel te la kabisi ya moko mwa barouji wana soki bimi toke non karabongo quoi. Troisième opération ya Bitabe. Okende kosomba Bitabe mais au finish maman kufa ina été moi. Oui, ye ko na ebine le côté. Ngamu na eba ko opération. Wow, na bali edo 5e année nango kuti yango. Abu azalaka na témoignage moko. Amen. Ye na tiki pe na bandondo kuna. Azana ba convention ba maman. Donc soit azoteya, ça dit ba maman ba tika la vraiment dans le chaos pour na nyokoli 16 ans. Na raté 4 fois. Pour y penande bazaki ne besoin. Mais y est pas bazaki ne besoin. Donc ça dit bitumbe ça qui place wana. Pas ça, 77 jeunes filles. Oui, na Zouaki Bango. Na Zouaki Bango pour 77 jeunes filles. Na 12 jeunes garçons. Oui, 12 jeunes garçons. Na bana ozo bango soki na ina quartier na bino. Soko ba pesa nga mo opportunité. Bazo pesa nga mo 500 000. Ouais, moi 500 000 le quoi. Ouais, moi 500 000 la journée. Mais ici là. De loko bana pesa nga 50 pour ici là kati ba 19h 20h ici là kanango. Maintenant ça nango opération chaque jour na la na basi 6 na mbongo wana na pesa kana mwasi moko 66 000 do 20 000 30 000 pete do elembo na biso do na pesa ka elembo na biso po ici bambaki ngango na na wewe oyo mona mutu mozo tambola na veste attention la paresse trompeuse oui donc soko Bitabe wana na sombaki elongwa ka poso 3 fois po ezana Bitabe musu elongwa poso 3 fois ezana Bitabe musu elongwa poso 4 fois hein soko moni singa moko taka na Bitabe wana so longoli poso omona singa moko utaka na poso na Bitabe wow soko fona ki na croisement ezana croisement en plus na croisement en L na croisement T. Omoni basini nazaki nango yango wana wow soko komango pe do soko toko komango hein omona basini wana donc exactement ba croisement la bisi ya na katikati oui na te eza likolo na elle eza mpanzia donc bien wana soko basini na ngana za ikosaila soki na kozwa soki basenga siposo ba jeune fille po bakoma ko senga nga do na komaki ko ndre donateur to ezala ba misusu soka yeko kota ngana yambiye ti jusqu'à ce que ba pesa kinga grade na komaki mokonzi na komaki ko bafuela ko sangana bango ezaki sans ba préservatif ngana peso mbongo ngana kela na préservatif ani na ona la bango na force nguma OK oh oui po ba pesa kinga na bali mami wata to sali mariage na predot basenga inga 8 personnes na dot basenga inga 37 personnes OK na fête nyonso basenga inga 112 personnes donc to bala ka basia wa oui nyonso wana ngana bana ko pesa OK po ba pesa inga da stratégie on a lobi habita bien ba pesa inga première stratégie en L deuxième stratégie en T troisième stratégie en plus on est à bloco so akina ye ngana yebi yo ngana latina nga omeka ndenge mami wata lataka pona wana pe ko na er to bandi ko vivre na ye
na ilingai pe na yeba mais yo na eloko wana esalaka lokwa mokila wana bon abana yo sekanga yi ana sekanga alobi yo poko koma na niveau wana komona donc nzoka niveau oye bango baninge na koma lokola bango mingi anosela mingi basi nde bapesa nga sikoyo nguma penza nguma pena nguma nguma penza me na bandai kokota na kati na ye me na tikalika na mutu donc na banasa rapport sexuel na bana basi na nzela nguma wana nazotikela bango basemasi wana ya oyo kaka baprofete soki aza na bonzambe oka nazomona lokola esprit ya serpent oui ezalaka vrai soko nazotikela bango soko mobalo akobima na mwasi wana en tout cas fa leka mbeka donc nakombaki na accès po bapesa ye nga na fongola de passe partout oyokaka kombo wana wa na monde ya ténèbre ezali ya original nazalaki nango mais nakundaki yango na lupango esika na bandaki kofutela lupango ya bato lupango na yo te lupango ya bato bana basi nyonso bazana moto abala te rien pe bango do na bima na bango nyonso lupango mobima na basi ya bato po bapesa nga accès soki basengi do nazalaki opérationnel soki esengaki bapesa nga couronne po nakoya mokonzi po na gouverner 3 provinces Équateur Bandundu na Bakongo. Équateur Bandundu Bakongo Francine Tela Rabiso sur Monica Rouge on signalé. Voilà, il faut comprendre c'est comme ça que ça se passe. Équateur Bandundu na Bakongo. Parce que tozonga tozoba précision marambo nyonso. Mais et ça qui n'est ni que na famille ba keza yo muto ndeko sa makambo na tout. Bon comprendre donc ça loba éclairage tozonga poto yeba marambo belé. Mais et ça qui n'est. Oui, na famille muto za ina nzambe. À part mama botinga na ndeko na nga maza 3e yenda imba na chorale mais na église à CFMC bato bakasa basakana na koyemba koyembezaka libondeli ya mbala mibale po nga zeki na besoin na tonga immeuble à 4 niveaux basenga inga 4 ndeko na ngai 2e na biso te 3e 4e 5e na 6e po bango nde basimbela nga immeuble po ndenge baotongela ngango batelemisi 4 colonnes batie wawu soko mutuka oyo naoza nango mama na biso ye nde akomodova na se wana baselinga mpenza moketi normal na ndimi yango mpe na signe mais mpo na kosigne omoni towela bisi na kati ya mutuka bato baza te me bato baza na porte bawela bisi soko nga miso na ngezaki na batonga moni batonga moko basi batiaka na suki boye wa ok naokota na nga te naowela me miso na nga kaka na batonga wana so namoni ka mona mwasi na tonga wana na bendi yango wana nde na banda yokende kosignele bademande nyonso barapport en tout cas akobanda obela mutu mutu na ye pase kosilaka te soki aluki nzambe te oui mpe soki aza na libabe akokende omonaka mutu atrouble o malaria o bakende na telema soki nini rien monsi atrouble ka boye lo baopération na banda ye kosala Francine Tela Rabiso kuna tourne combien de minutes le Grand Réal tourne combien de minutes kuna ça va bien donc voilà 23 alors pasteur Tozo Kende et bana kende na famille qui ezali muto sa makambo bon na famille penza babande ko détecter ngate po anine po esi to liaki na bango mutu ensemble omoni esika na dominaki libota yango wana po famille o ezalaki censé ba détecter nga ezalaki pena o to botama na bango pena presque libum moko bon lokola da to liaki mwana ensemble soso to liaka ngona pondo na loso nde balobaki il faut chaque année faut na liaka nyei 13 fois oui
te na wese na ke na wese omoni danse on a lobi ke waouh so na ke na wese na bandi ko bina bongo pour ba opération makasi o ezali ke soki nengina sali kamwa makasi fona kende ko bina bongo 200 fois donc komona penda na to do so talinga boy monstre allez sani wane ko matapema na loboko un esprit azakuna déjà na infokaki ye abongisi nyonso soko fona liani yi 13 fois chaque année soko loso hein le quoi to liaki mwana wana na bango bango ndoto na bango hein et ezala kaka ba olia kaka misuni hein po elongola bango esprit yake moko mosusu akota tana bonzambe hein pour Jérémie chapitre 33 verset 3 invoque-moi je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Voilà, invoque-moi je te répondrai, je te montrerai des choses voilà cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33 tout en pasteur John Mosese Yeyo résident na Bandundu bien sûr. Donc voilà, toi quoi ba sous mo be na katilo ezaki juste lumière pasteur obondel pour na bananzambe. Nzambe na lola le tout puissant, le Dieu le créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu de très haut. Père na pamboli bana nangai bazala béni ba onoso bazo landa biso pe ba onoso bakolanda ka biso bazala béni fongola ba ouverture ba porte minene et fongwama na kombo na Yesu. Amen. Amen. Retrouvons-nous bel et bien dans un autre numéro. Bye.